Après sa visite au Saint-Temple où se déroulent les travaux de nettoyage, le chef spirituel a reçu une délégation de fidèles kumbanguistes venant de l'Europe pour assister au jubilé Maman Moulou Kiawanga le 27 avril en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Une délégation composée de fidèles kumbanguistes de différents pays de l'Europe. Versets 12 jusqu'à 15. Et la Bible dit: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde le haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Ni badudu tata nzambe aponi peuple oyo tata nzambe aponi esengo na nation oyo tata nzambe aponi nde biso balobangiste momingi na ntango oyo ozali kotambola oyebaka ngai nazali moponami ya tata nzambe nakokende epai mosusu te. Nazali moto ya tata nzambe, nazali mwana ya tata nzambe, ebongi nalanda tata nzambe. Yango wana mokolo ya lelo vraiment tata nzambe alingi biso, afandi kati na biso, akopesa biso maloba ya esengo. Baye oyo tata nzambe aponi bango te, bakoyoka liloba ya papa te, to liloba ya nzambe te. Esengo na biso oyo tata nzambe aponi biso po ete makambo na ye nyonso héritage nde biso tokozwa koya solo tozwi tofandi na mokili oyo ya nkamba mboka nkamba héritage richesse biloko nyonso ezali awa soki totali temple ezali kilongo ezali nsima ezali nzwami ntino ezali maison de roi ezali biloko nyonso to oyo mikili misusu baza nango te biso tozali baponami yango wana tozwi yango banzambe balingi biso biso mpe tolinga bango na kombo na tata mwana mpe tata molimo sana amen totelema tobondela dina mo masolo
pika nkombo yako yakana usiku, pika kifumo kyako kisa, pika lisolo lwako la vangama vantoto la musiku ya kusolo. Jambo ito pala mutuvana luboki, tuyambo la fuka zetu, la musiku ya tope, tuyambo la batopo ilo fuka. Pays bafandipé par paroisse na yango papa yo moko kaka okoyeba ndenge nini okosalela programme na yo na bapays mpe na baparoisse. Kasi programme oyo tofandela wa papa ezali ya général, yo nde okosolola na bato oyo yo nzambe oponaki po ete kala bana yango kimbangiso ye ngai nazala lisusu na makambo ya koloba te. Nzambe na biso ye Kamba oye unasema moyo ikama mama wangu ndeke tumemele yangu da mama pe batata esengo tambate uzana pasi mingi pasi yangu tuzali kolele pana yemoko akomisa kilo wana na batata kimia ya nakati na biso bana ndenge na mama ya Europe ya mukili mubimba ndenge Moïse azalaka Moïse na uko bazaki kufunga mingi donc ce qui va foutre na benemi que la place mais Moïse azaka gagner okali ya Moïse soki atomboli maboko likolo mpona te bakolonga mais maboko na ye soki elembi ekiti bakomona ke banokufa ebele kasi po bakola te bato po basimba maboko na ye ekweya te ezalaka likolo wana nde bazofenda biso lelo eza likambo ya molimo ndenge bakoko balobaki ete
olingo mipepo na nini ngoba po etombama ekende liboso topola te na kati ya misala maboko soki elingi okuta ntango oyolaka ekamba asengi boye botindaka mpe botindaka te oza kolakise tokokani maboko likolo oyoki nga nasepelaka mingi oyo balingi nkambo oyo bazosala misala mpona nasepelaka mingi nalingaka bango mingi okokuma mbanza aza kokende ye alobi awa otikali otonga yerusalemi soki otongi te okomona mpasi yango okomonaka ngai parcon nalalaka te mpona yerusalemi nakoki kolala te po ndenge nalobaki na bambuta mokolo eleki na fete ya le 6 avril nalobaki na bango boye guerre ezalaki na poto ya 40 ya 45 oyo 14-18 oyo wana ezalaki lokola tasi motu mbango nanga bandi mosala te kasi alobi na 1910 akobotama lisusu 1918 alors na 14 papa kolutanga kere ebandi satan ayebaki ke mokonzi ya likolo eza kosani ekiti fumambanza azobotama na kati ya guerre ye nde nkolo yesu ntango wana babomaka éléphant nzoko oyo eliaka 19 village oyo etikalaka ekomaka mabanga ti lelo oyo mabanga wana ezali mpona koloba te nkolo yesu azali nani libanga fondation soki eza na libanga te ndako ekotongama ye nde fondation ya makambo nyonso alors malonga ye kokotama na 1918 kere esili molimo santo asilisili kapona ye alors maintenant kamba bakomi koluka yango ezali wapi me mosala nano ebandi te oyo bafoto wana na etats-unis ezali bon kamba ebandelaka ndenge village ezalaka ndenge tusa pe eyekokola donc toza na likambo ya ntano toza na yango oyo ezali ke tobomba na vrai te mosala ekobanda mosala ebandi alors papa mbango ateyaki 5 mois 2 mois awa na kati na nkambo 3 mois na mbanza nsana ntango azongi bayebuka na ye akei me kokende ye akendaki yango nde bayokanaki na nkolo yesu ya kosala 30 ans ya boloko 30 ans wana abundi nango guerre ya 40 ya 45 kende kozwela biso bokonzi nyonso eza kuna ekenda kuna oya na mokolo na ye atindi voilà lolendo soki etikali kuna apeshe mais soki ozongi nango olongi pamba te baisraélien basekaki so ayaki balobi ye nde kolokona biso na bongo ntango bakufi batikali kaka na bongo biso tokanisaki ye ezoka eza nango ye te fingi ye balobi na ye makambo mingi mais ye alobaki wana ya na ye olimo santo koya amena guerre 40 à 45 tumba ezalaki makasi e kakasi mokilango alakisaki makasi na ye ake kobisa roi albert na wala voilà kuna nde bayokanaki makambo nyonso asili bakor na makambo tu oyo ya avenir maintenant na 48 na ntango wana babuta bayeba ya mama oyo oyo biso sikoyo tolingi tobanda kovanda na papa ya ngenda yabanda kotina programme nyonso ezala malamu mama alokitika mbote eomemayela banzela ya malamu ya mabe te yango bazoni na kinshasa babuta bapesi rapport na papa malongo ntango bapesi rapport na papa malongo e alobi bon sikawa tokobanda programme ya bapeko kosambela po owela likambo ya indépendance ya Israël. Alors, Israël
les 15 mai soki na bosanite. Alors wana likambo wana ya yekolo sikoyo lokola tokundi etumba esili ya biso ya RTC et après 10 ans bape kofezala makasi yango toza koloba te mafo mosusu eza likolo tokolonga ya biso bitu eza na molimo oyoki maintenant ntango babondele kei bamindele oyo bayibaki ke sikoyo kimbamba alingi asala likambo bakendaki na bango parfum l'indépendance lelo oyo batiaki motu makasi bango nde bakutanaki na 60. Alors ntango bango bamoni ke indépendance toloba yango mokonzi ya liboso ifo totongela ye ndako na yebiseli to yebi te bayaka nzambe ndako ya yebiseli oyo ya mpona mokonzi yango tobake mokoto ndako akoka fuma longo mais ezali ndako ya président ya liboso président Kasabo ntango wana bazobenga abako o aya na yebiseli konzibana nzambe mokapesa oza kolanda maintenant ndako ya liboso nde yango wana sikoyo okomi na niveau ya likolo partout tomoni ke mikili indépendance tozwi yango sikala toyi ndako oyo tobengi tempelo ndako ya nzambe ya yelusele tongi yango tosilisi sikoyo bapapa balobon bien sûr tosilisi ndako ya mokonzi po ezala Brazzaville RTC totongi yango tomoni yango ata bomoni ke balangi kuna te eza likambo molimo oza kolanda niveau wana sikoyo nzambe alobi esi toleki yango sikoyo tolokola toza kotonga yeluselemi ndako bokonzi lelo soki Obama akoya awa ya RDC akotikala ya Congo Brazza akotikala ya Angola akotikala bapeli mosusu bakotikala obapi ndako na bango ezali parce que quand on a ya biso ka Congo Brazza Congo RDC resikoyo kuna tokomi sikoyo toza susu na niveau ya 7 bino bamama balobini tokotola ke tokotola tokosala ke tokosala te esika ndi tokotia Kinshasa, Brazzaville, Brazzaville,
Mamba Tondi, Karabisu to Sali Bandabuke, Maizalite, période ya mpula, esengo ekitosala makasi, yango tozokomona tomoli, tozosalaka. Pour surprise ezali, ndenge Malongo alobaki surprise ezali. Soki koya na bango ekomi ntango nyonso esika yo kuna na Angola bongisaka mboka na yo, Brazzaville bongisaka mboka na yo, Kinshasa bongisaka mboka na yo, Matadi obongisa osiwana na tangi ezali entre lelo Monsieur Georges na mama na mama bakiteli wapi na Brazzaville. Alors maintenant, Banana Koyamba, Mamou, Bakar Brazzaville. Quand on va aller pour la queue, on a un chien. Là, c'est ça le souci de Bakar et les Kimini. La moussou, quand on va quitter, voyez. Voilà, on va ça, voyez. N'est-ce pas le verre, alors. Oui, on va voir pour la nuit. Et qu'on en a peu, la centre de fin du mois, pour venir à payer. Soit 200, 150. Vaticani na Bangoua. Fin du mois, il y a la main, va nous sousbailler. Et chaque fin du mois, la santé de nous n'a pas à parler. Au voyage, nous sommes, Kali Baba, nous sommes, Kali Wazon, ah, il y a un Wazon là, c'est là, ah, il y a un Wazon, ah, il y a une Kinshasa. Kilo, il y a 3 Congo, il y a un Wazon. Vous voyez, Baba, quelqu'un. Trois Congo, les apportés à Moukino. Bandel en Afrique est Moukino. Mais vous êtes ceux qui ont l'équipe, Makamao, au pays Zalinano, s'il vous plaît, combien de premier dit, il y a un invité. Vous avez aidé Bakaka. Non, on va pas combien d'invités. Ma petite coco, sur le monde en haut, dans le Lexi. L'autre groupe que vient à Sandre, nous l'avons piloté. Nous avons dit que nous pour répondre. Alors, là, il s'agit de super. Maboko ya Moïse, eko ya nasete eza kalikolo. Eza makambo mingi. Tala, kambo ya monani na États-Unis. Est-ce que eza na liboso? Yo ni sokoza ya koningana na. Crise eza makasi. Merci beaucoup, matin. Isso, kuzalia kuzoe la tola na bino. Tony
mai ekuchikolo ekwena osena mai bambisipe c'est vrai, c'est bien. On va le matin là, on va pour ça qui Nyons et mon ami. Nata mwana likambo bango balakaki biso ekomona azongisi biso na esika ya biso tozalaka toyokani oyo esan akimiselaki mpe atekaki bakomisi alors biso toko tozonga wana nde ntina tolatalaka saki lelo kolatala saki lelo kolatala saki basi ya batata na biso sikoyo likamone emonani pwelele lokania moto mwendo fo tosepela me avant tokoma na esika wana nde biso tozala makasi mabondeki oyo tozotindaka mpe kopepe ezala makasi to satan azali kotomoka butu oyo bareni ezosalama ya ndenge na ndenge oyo deja bamoni position okomi na ndenge mosusu yango eglise kibanisi bazali kobongisa mingi baza kobongisa biso mingi kasi tokobana tokobona na moniki te kaka bakoni toyokani faiblesse ezalaki oyo nyonso akozotinda naza komona naza kosepela mingi ndenge olobi ke ozotinda ndenge olobi ke tokozonga c'est vrai tokozonga mpona nini makambo mingi ekozangela bino kuna ebele ndenge biso tomonaka awa oluka oyo ezali te osala komoni ezali te kuna mpe ekokoma est-ce que babifuna na bino sikokangi bina nokangi ndenge mama alobi biso bamama nyonso tozali awa erope mobimba tozali awa bokozala mokoni alonga na kobénéficie ngona yebani te ndio ndio bato bafisa osili mpe ezana les 30 les 30 eza susu mosika te ndenge les 30 wana misala les 27 les 28 les 29 30 esemwe katani alors likambo te oyo toyebi ke ozangi makambo yango tozosala programme ndenge nini tokotambwisa yango tobonga bien parce que bakuna aza kolukaluka ngai ngambi te priorité baoba otie mosika mwana na ye tosolola moke napesa bino likambo toyeba epai tokiti nakatokokende nakokende charge monene ezali koya bino soki boyebisi kuna biso toyaka tolebi bino soki ozali marine toyebi ke kuna mpasi toyebi yango
Nous avons bon ça, sinon, nous avons bon ça. On va faire Mayele, il y a d'autres Mayele, nous avons la saline. Et c'est quand même l'autre. Oui, on va ici, Canario, et on s'en a la ressource. Le Canadien, bon, Tata Nzambe, ce qui a l'oublié comme ça. Papa va nous dire que nous avons mingi, on a peut-être des gens musicaux, mais on est pendant. On va faire 30 ans, Tata Moussa, 30 ans, et à Papa Fumalo, c'est quand on Missa de Bassali, 40 ans. Alors, quand on va accueillir, quand on a 2001, Biso de Lobby, le 12 octobre, jubilé à Papa Simon Kimam, de Lobby, Tata Simon Kimam, vous voyez mon sang. Dans ma tête, 51, dans ma tête, Biso. Atamaye Barobi, Matamunaye, Tokolobilamo, sécurité. 50 ans après. Juste, Biso 50 ans, le 12 octobre 2001, pour lui, Panza Salamou qui m'ont pris, Tata Simon qui m'a pris au sang. Est-ce que vous en arrêtez? Arrêtez. 4, c'est la conférence internationale. Alors, maintenant, on a les camps de Salami, et donc on a un sous le camp de sous. On est tout ça. Donc, on a le camp de Wana, pour lui donner des choses barrières. Et on a oublié ça à monter. Pour nous, on appelle à Oya Boina Boya. Oya? Pratiquez ça passe. Olala na banzela SDF. C'est vrai que nous avons un communauté. Nous avons un communauté. On peut sentir. Oui, avec qui il n'a pas beaucoup de solutions. On va aller au Kamatia. Para que me pase. Casi no le dice ahora cuando la tenta acá. Eso te puede la porta, voy a enviarlo. Dalo por transporte. Dalo por Zambia, Zaliwapi. Africain. Agora morar aqui que Papa Fumalo Barobi. Communion na biso, elo kamundele e kokotate. E on va la cambier. Et après na biso, makel meza na kati. Elo kotoloza ka, le ya moto sa la pa. Communion. Un jour, faut tuer comme ça l'idée. C'est des affaires comme ça. C'est ça pour Kenega. Quand nous allons tirer la farine avant. Mais biso que tu es comme ça, ça doit avoir ça biso. Donc, nous sommes dans ce que nous avons dit, et Tata Nzambe a sali kaka. Olinga Nzambe a sali. Et on a vraiment, donc nous sommes dans ça. Et que ce pays où il y a un peu, il y a belé dans le kil comme on m'a dit. Ouh, jubilé encore. Nzambe a sali kaka. Alors, tout cela qui a besoin de ma langue, il y a le coup pour cette maladie. Réponse directement. Et une réponse, je connais directement. Et là, c'est pas maintenant. Je suis calé sur
biso nde tosala makasi nayebi te kofinga makasi mingi sikozomisaka te letelo ekoyaka petolo vitoi kolo yesu abi yango enabiyelaki kamata asali nini donc elakisi ke oyo ya molimo oyo ya banzoto ya biso yango te esikoyo soki omoni ke bituka ezali makasi ntina bafamille ntina bandako mpe na lingomba eza na bible Matthieu 24 donc elakisi ke etumba wana ezali boye avant nzambe alakisa bokasi na ye na mokili il faut bato wana ezali douleur wana soki ezali ntango ya kokata likambo douleur esili ekoki kopusana nga soki na binogoma nanga wapi atika bilondele ewa mama tokotala na jubileo soki kosali lobi dimanche leni nini tokoyoka bino soki bokoloba nini tokosala nini biso nde yango tokolanda tota pambona balobi nsima nde nsinzani nsinzani nde yango wana okobandela fondation esika nyonso nga balobaki mpo mokonzi soki alobi akolia tokotia bango ndako moko ezalaka ndenge bino bato bozalaka chambre après villa après bien invité répétez est-ce que le gars va te voir? Attends. Tout est possible. Bisu to bana na kai ba utunda. S'il vous plaît, on va mettre vos amateurs pour équiper le Bosobaïa qui a surtout le Saint-Génoïa qui parle à l'aide. Voilà, on a toqué, il faut toquer. Il faut toquer. D'abord, on faut pas nous perdre. Alors, ça veut dire tout le monde. Alors, ce qui est aussi ici, seconde, ayo kabinata seconde, parce que on a un souci, on se va niquer, parce que l'on a épélé, l'histoire va considérer ce qu'on peut si on va envoyer à l'opi. Et on a, ce qui a continué dans le programme, va continuer. On a besoin là, et vous allez se passer. On a vu quelque chose, on a vu les 30, ok. Pour les 30, on a évité ce qui est là, puis les 30, tout vous allez me madinga. Tata Mwasi, les qui ont papa la souka, à Potami, n'a pas le mari dans la moko. Alors, il peut être que mukolo ya mama yepe tozalisa te kuna tobongisa mpe esika na ye oyoki kwa moyebi histoire peut-être bino bokozola biso tokokende kuna alobi leta kosola ekozala susu te par seconde tosilisi na kongo tata mwana mpe tata mokosa amen nasolo nasolo na ngai napesi mpona konakise te
retard ezala lisusu te likambo ya tata nzambe tumiki yango programme na ye nyonso ye alingi azongisa biso na esika na ye mais tout d'abord totonga nini tokende kolala pongi te toyokani biso tolingi tosepela na nkembo na yo totonda maloba oyo papa apesi biso na kombo ya tata mwana mpe katono nde mosantu na kombo ya tata mwana eli mosantu programe etikali totulobele wange mokuma ya salu ya biso tozali bana na bino oyo ekotungisa molimo tokokende epai mosusu te toyebi ke nzambe azali kati na biso tolobaka mabe ya biso bato totala te limbisa na manso tosalaka ya mabe toza na mpasi mingi bino soki bobongisi te na biso bato tokokoka te ngambo makasi na ye na mai nzoi aswaka makasi ya nzoi na ndako ya lalaka ata kopike dipe azongaka liboso na ndako na ye oyo ezali ndako na biso toyebi ke lokola toye na yerusalemi mpasi na biso esili esansi na biso tozwi yango pamba te nkolo yesu na tata simoki mbangu bokangaki likambo ya kobikisa loposo mwindo bolumu to boloko ya moto mwindo 4400 ans banda na ebandela mokili moto mwindo azalaka na mpasi bino boyaki mpona korekipere biso nkolo yesu alobi nga nakei wana koya akosala ya mingi ya koleka emonanaka le 6 avril 1921 awa na nkamba tata simoki mbangu akwandaki misala na ya kobikisa bato malade awa bakali 30 ans na boloko ye tokota boloko aza komona na bisika nyonso koteya likambo tata nzambe kobikisa bato kosalisa bato na kombo ya nkolo yesu bilaka ya nkolo emonanaki ya kosala ya mingi ya koleka biso toye na bamaladi ya ndenge na ndenge salisa biso pasi kati na famille pasi na nzela ya misala pasi na bandako na biso pasi na banzoto na biso mingi toza na maladi si ewumeli oyo tozwilaka traitement ya bamindele mpe bakomingi kobiki ezali te tolobaka ta tosimbami na maboko ya bato mabe
bino nde boza na nguya mpe makasi ya kolongola biso na maboko ya bato mabe wana. Pamba te tolotaka mabe, kolota bato bomoi bapesa biso biloko ya butu, kolala kolamuka nzoto pasi, toyokaka motu pasi, miso, kingo, motema, maboko, mokongo, bilulu, ti makolo, mai te, makila te, tension, l'estomac, malaria, typhoïde, hémorroïde, diabète, UPC, maladie ya ndeke, cancer, cardiaque, paralysie, opération na nzoto. Surtout balonga, nzoto ekomaka bambeli na bambeli, salisa biso. Moto nde yango ekanisaka oyo tosalelaka. Moto soki akanisi te moyo osala mosala malamu ezali te. Mingi tokoma kobela moto mpasi ya moto esilaka te, salisa biso. Miso molakisa nzela, ntango nyonso tosala miso nde alakisaka. Mingi miso ekomi fulu, mingi mpe baza komona te, salisa biso mpasi ya miso esila. Kingo mpasi mpona kobalusa, salisa biso. Maboko nde yango esimbaka esalaka misala. Mingi tokoma kobela maboko, salisa biso. Mukongo iya sende nzoto mobimba. Olala mukongo pasi, ovana mukongo pasi, otelema mukongo pasi, otambola mukongo pasi. Sisa maladi ya mukongo. Nzoto soki elengi loko, l'estomac pasi, motema pasi, sisa maladi ya motema, sisa maladi ya estomac. Makolo nde yango etindamaka epai nyonso tokendaka. Mingi makolo evimbi, rhumatisme, baso, sisa maladi ya makolo. Ezala bamama mingi na batata mingi babana kobota ezali te, pesa bango bana. Mingi mpe bazali kobotaka felaka bana basembi kolonga. Talela biso likambo wana po ete tosimba bana. Soki tosimbi bana te, banai bakosala misala na bino e. Talela biso likambo osilisa ya mingi mpe nano babali te. Yo ozali nzambe, fongela bango bakoka kobala. Tovandi bisika ya mingi me misala ezali te, surtout bango kuna famille te, tata te, mama te, ndeko te. Misala eza te, pesa bango misala, pesa bango te mikanda. Bango wana te tokolobela yango mingi, tala nde bakozongisa bango mpona kozangela mikanda. Misala bazokoloba te mpona nini mikanda ezali te. Tokotonga lingomba na nini soki tosali te, tongolaki chômeur komisa. Mingi mpe basalaka kofutema ezali te. Promotion bino bato kopesaka komisa. Mingi mpe batekaka, pambola nzoto, pambola maboko, pambola misala na ozo. Ya solo toya bafoto, toya na mikanda, bato wana mpe batikali, salisa bango esika bango bazali kimi ezala. Mingi babonga na mwana na kate, bomisila bango bamona na wazonga kati na famille wana nde estengo. Mingi mpe bakela voyage kasi nano bakomi te to bazokende komisa bango. Tofundamaka mingi na leta, tofundamaka mingi na bafamille, zala molobeli na biso, justice eza lisusu te. Kasi yo oloba ete yo moko nde obundaka bao babolisaka biso, yo moko nde oswanaka na bao baswanisaka biso. Kanisina mpe bana oyo bazali kotanga bazwa diplome. Diplome nde yango efungolaka nzela moto asala. Soki diplome ezali te, ezali pasi bana na biso. Moko toza na makambo tokobimisa tokoloba. Oyo nyonso tokoloba biso osalisa biso na molimo. Kimi ezala na kombo ya tata mwana mpe na kombo ya Mosantu. Amen.